Puis aucun doté stimulant oyaye azaki na match après église azaki na match na église or pasteur nyon sésama au nom de Jésus. C'est vrai que nzamba biki sa ba maladie nyonso mais tant yo posa maladie il faut se faire soigner bango balinga ko se faire soigner te au moins vu mon titre les gens vont à préférer tini moi petit mo boy bendela na borwana sans pour autant tout na basala ngondeni bazon sandeni pasteur yaka ko se faire soigner hémorroïde le fait aux oteya musu bazana ba 4 kilts et puis ba pasteur na biso ba commencer le quoi ba katia so ba sotaka ba ningana ko ganga wana si mezo fungwama tant ils ont fungwama ils ont mayo faiblesse wana tu n'as pas besoin de recourir na ba stimulant stimulant eza cause ya ba crise cardiaque ebele bandeko ba kufa sur scène na côté ya ba rapport sexuel mingi ezala ba stimulant lelo zobima jogo likolo ya petite wana mais lobi na ndako na obimi footer okomi ramasser de ballons te là aussi tout na ba couple ya lelo basi baluka nzambe te basi bakendaka na bo plutôt te koluka ba solution ya mibali na bango eza ba cause ya mabale ebele panzana awa nazana débouche trompe naza pe na débouche règle pona bana basi yo ba règle katana ba règle douloureuse ba règle un jour pona bandeko ba koma na matrice malili toza na chauffe matrice bandeko basi yangoyo et puis bandeko bazana problème ya ovaire na hormone yango toza nango awa donc bana basi bomi tungisa te tozaka pona ba papa te toza pe pona bino 21 jours na biso tomelaka tanga bio omelie 10 bouteilles na tongo na pokwa na tongo na pokwa contre indication ya tangabio ezali kisi nyonso ya malaria okoki ko mélanger na tangabio te mais le reste mela ona mela masanga ona sala mais hormis kisi ya malaria soko si na 5 jours na ya tangabio wana oye kozwa FD purge oko purger à tiède 2 jours ya purge na tongo kaka tango aussi ça na FD na yo oye kozwa sipokati toza nango ate eza en rupture de stock eza obiso tobenga bangala ebaka ozobaka na tongo na pokwa pendant 5 jours après 5 jours ya purge na yo ya suppositoire oye komela sukisa eza pona kopesa o énergie naturelle sukisa eza pona kopesa o force parce que muto azana ba hémorroïde akoma na ba faiblesse yango to tiaka sukisa pona kopesa force soko sisi na sukisa nde oye ko tongola sembola purge sembola pona nini muto hémorroïde bâton de Moïse elembaka ezotelema bien te sembola o azoya pona ko sembola misisa enfin que veine na yo ezala très fort tant ozo banda match ozo sentir que oui nazawana Mama, if love is crazy, love is for me. Sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïde interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, goutte, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce. Voilà, merci à tous et à toutes. Bienvenue chez nous, mesdames et messieurs. Merci encore une fois pour l'attention particulière. En tout cas, abonnez-vous très massivement pour nous encourager. Jérémy Lemba, les renards du désert est devant vous. Je ne suis pas seul avec mon estimé confrère Yves Ipan et à Super Pomo 243. Comme vous le constatez, les décors est planté, tous les solo et à santé, mais aussi sur certains points d'actualité avec Maman Cathy Munga, la naturothérapeute. Donc, Maman Cathy Munga, bonjour. Bonjour, papa Jérémy Lemba. Bonjour, papa Yves Ipan. Bonjour, maman. Bonjour, Nabande Konyoso Bazolanda Biso. Kombo danga Maman Cathy Munga. Nazali naturothérapeute. Nazali ko soigner certaines maladies au moyen de plantes naturelles. Nazali bongo na commune Yangaliema, na quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe numéro 99. Référence carrière Carigas.
Kunana Yambaka tous les jours de 6h à 9h30. Consultation 15 000 francs congolais. Deuxième bureau nanga eza na commune ya Kalamu, na quartier Matonge, na avenue Ikelemba numéro A9. Kuna paye nazo travailler tous les jours, sauf le samedi et les dimanches. Consultation 15 000 francs congolais. Nazali disponible de 12h à 14h30. Nasengi na binobo s'abonner massivement na chaîne YouTube nanga na kombo ya Nation Puissante Télévision et puis bobe nanga na numéro ya plus 243 82 20 012 à la fin. Merci. Voilà, merci Maman Cathy Munga, comment déjà star. On ne peut plus vous présenter comme avant. Il y a aussi Mbiba Chombo papa, aussi Mbiba Santé maman. Baki Siango au salut au classement. Nouveautés anini, informations anini maman pour la bandeko bazana bokono. En tout cas pour la bandeko bazana bokono, na maison chez Cathy, tous en mesure il y a qu'à soigner plusieurs maladies. Le là-bas, infection urinaire, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, courbature, hémorroïdes, bandeko bazo souffrir na prostate, bandeko bazo souffrir na azospermie, bandeko bazo souffrir na oligospermie, ou besoin de difficulté à kobota, stérilité secondaire ou primaire, bandeko basi ou bazana ba problème ya ba règle élastique. Ba règle il y a un jour, ba règle douloureuse, ba règle et katana sans pour autant que okoma na ménopause, na maison chez Cathy ba kisi ezali. Bino bozo souffrir na ba tension artérielle, tension oculaire, bozana problème il y a glaucome, bozana problème il y a mauvaise haleine, bozana problème il y a minu ezobi mamakila. Na maison chez Cathy tozana ba kisi. Pe bandeko ba koma na mabandi. Okangama na chapeau, okangama na perruque, okangama na kitambala. Na maison chez Cathy, solution ezali. Voilà. Na moni mutu mwa libandi azo seka awa na éviter nzamba sunga suki bota Maman Cathy batuloko libandi lokwa batadi est-ce que akoza pe remède pas na Maman Cathy? Oui, qui s'ezali repousse cheveux et zo sunga pona robotisa ba mabandi. Ah, ça c'est bien. Alors tu as remarqué une chose, les lots ba jeune ba préféré plus pour ça les là stimulant. À mon sur qui pas maman aza toujours quand la quartier 1 ndazo mona ngo penezo simbate il faut amener la stimulant ateri bimananga moko wana mais néanmoins aumela et akomata tinjili kuno na quartier 8 mais et 8 yango ebimi na ngote meka 1 wana mais abeta ata makolo kaka tourner na quartier 1 mais aumela quand même. Est-ce que ça a un inconvénient na bato mela wa stimulant to ndengeni pour ça ndeko muso to beta solo abi 3 fois mela stimulant et ça niti kata ba nerf niti kaka kufa. Est-ce vrai ça? C'est vrai ça na makamboyo ndeko wana beti? Oui, en tout cas, na déconseille à kabatu mingi ko salela ba stimulant. Stimulant eza cause ya ba crise cardiaque ebele. Bandeko ba kufa sur scène na côté ba rapport sexuel mingi eza ba stimulant. Stimulant ezo bebisa au sperme. Sperme nao ezo tika la mai eza na lo côté na kati. Moi pesa moi 6e ezate. Lelo zo bima jogo likolo ya petite wana mais lobi na ndaku na obimi footer komi ramasseur de ballons. Ba koti sako kuna terrain te. So koti na terrain c'est oza sima poto. Observateur. Voilà au komi. O tika la agent Monisco bando ya mission observation au même rapporté. Voilà. Ndenge za wana stimulant eza vraiment ma bébé. Yoka ba terme. Et ça m'a mingi parce que le même stimulant là est comme sur lobby en puissance sexuelle. OK. Au comme na yo coach tchako kutukate yo vanda na ba. Vanda na ba mutu mususu azobetela surtout na ba couple ya lelo basi baluka nzambe te basi bakendaka na bopito te koluka ba solution ya mibali na bango eza ba cause ya mabale ebele ezopanzana. Stimulant na kaka moko et même ka pression artérielle so oza na moi chance et betio AVC mais tout mon nao mais si on a chance de sur scène OK parce que ça les marandenge ni provoquaka vraiment AVC les a excès ou bien au méliango dose ou soit au mélakiango au pratiquer pour me souper si les là bango on a bi Alvin c'est comme melaye Amélie naibi bande comme sous ba mela akeboye komba ka jezati ndeko no nana règle douloureuse moyen tout ce qui est désaté nana makambo songolo par la suite contre temps est-ce que biloko on a pe ko sala kende ko AVC pour na bi que
nerf comme attendu. Est-ce que nous connaissons pas ça les locaux wana ya ko bib sa mutu AVC super et même na liwa? Kasi AVC ça la pression à makila te. Makila et mati makasi. Et puis hein par rapport il y a ba pratique auto salaka, nazo pesa solution ya AVCT. Nazo pesa remède oyo ekosunga mutu avant bokoma hôpital parce que soki AVC beti mutu. La première des choses, biso ndenge balakisa biso na batante na biso. Oza na tonga, otoboli na 5 misapi. Otoboli bofini, makile bima. Parce que makila anande salarake et qui sa pression mutazonga. Si tout bateau bazala et betier, on aurait que pembeni. Tobola kama toya. Bando benda makile bima omona noko ezonga ti omonita ki chassa na biso tonda na bamboteyage ti bokoma hôpital moto eta na ye ko se dégrader makasi mais ce bo sali eloko wana otoboli e awa na matoi bozo fina penda makile ezobima omona elongi ebanjo zonga OK nakaya za babiloko ya ko éviter ils ont des conséquences ébélées. Il faut qu'on évite yango makasi. Au moins ce stimulant nangai mwamba papa avantage nango ezani. Yango ce combat ka jeza nango te. Kotaka sukola. Sukola no ka maya malili. Au moins minduki nyonso ekiti. Mais bilo on a bango wana. Soko raté combat ka jela li ayo. Et là, il y a yo. Mais maman Cathy. Oui. Nakaya pasteur Odon akufaki na Afrique du Sud. Sango panzana ki pasteur côté pas mundeko na ye. Akufi de poison. Ben lobby awa tozine de komoko ya journaliste. Alobi ezalaki stimulant nde esali ki pasteur akufa à plein culte. Habité. Pasteur amelaki yango à pratiquer na tongo à plein culte ou bien et faire un gros salon au meli lelo après 2-3 jours et rattraper. Non, au moni na sengina nzambe bolimbisi parce que tant où tout monde qui pasteur bon là c'est pasteur don l'homme de Dieu et puis ça biso nyonso mawa. Voilà. Pour na okai kanda pe na église wana to loba pe ma be pour l'église wana pe anga particulièrement na sengina nzambe bolimbisi parce que na laquelle qui pe communauté wana. Mais après na ko apprendre que ezaki stimulant tant on na lobakawa na lobaka na ba pasteur ezarate pour naza ko indexer bango pour naza contre bango basi na bango nde babenga kanga mama tango roleka na émission lobela no mibali na biso baza ba pasteur na église na ndako naza na besoin ya Albert naza na besoin ya Jacques bango bazoya na titre na bango tina ndako so comme aussi mais je suis dans la prière so comme aussi mais voilà son niveau prière azana comme là na salon pour na c'est okyo kita o rattraper na salon kaka. Or, pasteur, nyons ces âmes au nom de Jésus. C'est vrai qu'il y a des maladies nyons. Mais tant qu'on y a posé maladie, il faut se faire soigner. Bango balingako se faire soigner. Au moment où mon titre, les gens vont à préférer tini moi petit mo boy bende na borwana sans pour autant tout na basala ondeni bazon sandeni. On ngai na ole ka butu na moi. Pasteur yaka ko se faire soigner. Hémorroïde le fait aux oteya ba musu bazana ba 4 kilts. Il y a tongo kaye, il y a midi kaye, il y a pourquoi kaye. Énergie est bien belé. Et puis, bah, pasteur, na biso, bah, comment se le quoi, bah, katia, bah, sotaka, bah, ningana, koganga, wana, si maison fungwama. Tant ils ont fungwama, ils ont mes maillots. Faiblesse, wana, tu n'as pas besoin de recourir à stimulant. Yaka mela tangabio. Puis yo kendo te stimulant oyaye ezalaki azaki na match après église, azaki na match na église to stimulant nanga ezalango naturel. En conséquence te. Mais car ndenge balobaka tout excès nuit. C'est pas que le corps est naturel, il faut se faire soigner. Nous autres entretenir quand on est que somba veste, somba pekisi. Nous autres que somba sapat, somba kis. Mais bango bana mibali la plupart a préféré que somba yoji ya mamoto. Tant yo yebi c'est qui par exemple $100. Eh cher boy, mais ya la tibilo quoi $700 dans autres. Santé o yezo permettre o la tabilo quoi na o linko sale la ngote. Mais tant o comme un grave mère salaka quelque chose où mais li pende moroïdo na beti nango 7 ans. 7 ans au compte bika qui c'est 21 jours.
Mutabi sa babiloko ba 7 ans c'est Jésus-Christ. Nga Jésus-Christ te. Nga il faut landela pe akiro landeli et simi pété au bandeli. Pour autant. Donc il faut qu'on lande le traitement. Qui si ce babi comme la masangate comme la masangate. Musu sozo landa traitement ya kobota mais asangisi masanga, asangisi cigarette, asangisi milangwa. Ce résultat y était allé. Mère, ba qui sinon on n'a moni rien. Au monde ndeni puisque babilo ko nga pe ki saki yango yo sali. Voilà. Donc c'est normal. Tu que le temps au présenter biso ba pour 2 ans nango awa et puis tu as Jérémy pour que voilà, merci beaucoup Yves Pan. Je crois que Maman Cathy, ça l'exercice on est Yves lobby, mais avant tout, bino ba naturothérapeute boza et belé, ba discours pesa et belé. On soit lobby que non, moi si y a des versets, il faut la battre. Il faut que la moi si mawate, il faut que tomba. Dans la famille na oté, ni li passe na yo, il faut que nyokolae. Alors, yo et les bisous stimulants, moi, papa, ça stock est limité. Stock est limité à des G-Sili. Bah, mon père est mikolo, bah 70 moi, maman. Parce que mon toit a âgé, tant à les stimuler, ils appellent la conséquence de la non, kasi ceux qui ont exagéré, on a une cuillère à café. Maintenant, il y a les 2 cuillères, mon toit est bêta. Qui peut pression et mata. Et au mata, respecter les doses. Pour pousser sa vie moulay parce que plus aux ça les stimulant aux bon mabarin tant yo OK ba dialyse kuna moi papa aux alatin mais yo muto souffrir na mbeto soigner nzoto au lieu au se camoufler na barin au lieu au tricaka match à chaque fois il y a qu'à soigner nzoto c'est le plus important. Voilà to boy tricage expliquer biso ba oui ça devant biso pour ba père d'abord. Mibali nan bato misala makasi. Oui. Pour na ba père mingi maladie babelaka très souvent eza ba hémorroïde parce que misala na biso eza misala ya makasi muto abimi banda tongo asali tango susu aliete atamboli makolo omeli mai ya malongate c'est normal obela hémorroïde c'est normal ozana ba faiblesse sexuelle wana nazo conseiller bino cure na biso il y a 21 jours na biso tomelaka tanga bio omelie 10 bouteilles na tongo na pokwa na tongo na pokwa contre-indication ya tangabio ezali ki signose ya malaria okoki ko mélanger na tangabio te mais le reste mela on a mela masanga on a sala mais hormis qui c'est malaria so aussi ici na 5 jours na ya tangabio wana oye kozwa FD purge o purger à tiède 2 jours ya purge na tongo kaka. Tant aussi ça na FD na yo oye kozwa sipokati toza nango ate eza en rupture de stock eza obiso to benga bangala ebaka ozobaka na tongo na pokwa pendant 5 jours. Après 5 jours ya purge na yo ya suppositoire oye komela sukisa eza pona kopesa énergie naturelle sukisa eza pona kopesa force parce que muto azana ba hémorroïde akoma na ba faiblesse yango to tiaka sukisa pona kopesa force soko aussi na sukisa nde oye ko tongola sembola purge sembola pona nini muto hémorroïde bâton de Moïse elembaka ezotelema bien te sembola o azoya pona ko sembola misisa enfin que veine na yo ezala très fort tant ozo banda match ozo sentir que oui nazawana. Et pour na ba papa nazali susu na kisi ya prostate bandeko bazana problème ya prostate tozana Fortipro tozana Purito et puis tozana booster eza arrêté eza en rupture de stock en tout cas ba kisi na bongisa ki pour na ba papa yango wana et puis ba papa oyo bazokoka kopesa ba 6e mité parce que eza azospermie parce que eza oligospermie traitement nango tozali nango tozana F3 vitalité A F3 vitalité B et puis F3 vitalité C yango nde esoignaka ba problème ya sperme yango nde ezalaki bakisa ba papa. Voilà, ça c'est très bien dit, la santé pour tous. Je crois que l'éducation à santé est un goyo. Bandekomi bazali ko ignorer réalité, ko négliger, toujours bel abiso nyonso ba mikongeza ko kufa. Renfort ezali, ko zoka traitement. Alors pour ba maman pe na moni, oh ça des bouches trompe hein. Bandeko yo ba trompe et bouchard. Bo bandana nunde na hôpital. Oye na résultat, aprende au quotidien traitement. Awa nazana des bouches trompe. Naza pe na débouche règle pour na bana basi yo ba règle katana ba règle douloureuse ba règle un jour pour na bandeko ba koma na matrice malili
toza na chauffe matrice bandeko basi yango et puis bandeko baza na problème ya ovaire na hormone yango toza nango awa donc bana basi bomitungisa te tozaka pona ba papa te toza pe pona bino olingi kobota olingi mwana alela olingi sani pasuka tozali wana pona bino. Voilà, ndeko Yves na habité soza na idée hein. To bakisa na mutuna parmi autotunité awa. Mama kati. Bajijaka bino bato bosalaka bakisi ya bokoko. C'est comme si bo mesiraka boye ba mesure ya ba dose ya bakisi na bino te. Ebele ya ba congolais ba robanga bakiso ya bokoko yo. Ebite yo wasira ba fidèle na ona nini. Est-ce que dose ezalaka vraiment bien calculée? Ils ont des inconvénients de quoi améliorer après 2, 3, 4 jours sans que les boumouilles les cas pour ne comment router comme la laisser que l'autre fois à jouer qui ça va coco et maman moi tiens on a 20 journée on a travaillé les boumouilles les cas et diarrhée na diarrhée n'habite maman Katina par na yo dose est-ce que vous calculez déjà au vent ça inconvénients exactement de quoi ça maladie mususu amélie tangabio a été mon papa et provoquer sous maladie monsieur. Est-ce que ça drink té? Oui, tu peux la té mon papa coûte ça la compte à rebours. Nani tangabio o meli masanga pe bien mai o kokate lobi ko ke musala. Zwaka tangabio moko mela ozonga giga. Tangabio ko sangise na masanga eza un problème té. Biso to mela rango na jus parce que to mela masanga té. Papa il veut mona inde to mela ki. To mela jour ana to sangisi yango na jus to meli to mela ki c'était bien. Dose nanga e kaou et eza ya kokoka. Tant on a biso landela banda boy o meli o monango akati on peut akati. Mais le message en tout cas côté à dose ba mitungisa te et puis ba date de péremption nanga ezali affiché et écrit et puis c'est respecté ngai vraiment naza affilié na CNTP au babengaka batradi praticien national structure na biso nazali affilié et puis ba contrôle les kakaya ba ministère ya santé au moni ebele tozalaki zalaki wana ba kangi parce que baza en règle té nga vraiment pour na obanga mitbe ko pour na ko respecter mboka nga je suis en règle yango moni nazara nga vraiment na ba problème té na justice parce que je sais m'aligner yango na garantie sara bango deuxième garantie ngai ezara le sang de Jésus parce que na bakisi nanga olingolinga te na tchaka makila Yesu na kati tango o melango yeba ke par la foi o meli makila Yesu pour na comprendre cop et loko mon côté et ça la maribanda Jésus Christ simba oui alors ba ndeko mingi ba monio peut-être pour la première fois là mais j'ai occasion de comprendre enseignement PC le té s'il faut pas contacter yo ba mono ba rezondeni. En tout cas, pour nous contacter, nazali na commune Yangaliema, na quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Très bien. Référence carrière Carré Grèce. Numéro de contact nanga ezali plus 243 82 20 000 12 à la fin. Na deuxième bureau nanga naza na commune ya Kalamu, na quartier Matonge, na avenue Ikelemba, numéro A9. Kuna Nazali tous les jours de 12h à 14h30. Consultation 15 000 francs pour tout le monde. Et puis numéro de contact plus 243 82 20 000 12 à la fin. Vous s'abonnez massivement à la chaîne YouTube Nanga Nation Puissante Télévision. Enregistré.